Te libota mbote bandeko na ngai esengo mingi ya kolakisa bino lisusu ndako oyo immeuble oyo eza na deux appartements déjà ici là nde bozomona eza en étage projet ezalaki ya 6 appartements mais 4 déjà etongamaki et 2 ya rez-de-chaussée oyo tomona liboso na biso eza na bapeinture déjà bato bakota bazoloue yango déjà dans la droite ndako oyo ya jaune liboso a tozali eza ndako ya 2 chambres salon cuisine salle de bain dans la gauche na biso toza na entrée à salon la droite toza na entrée ya cuisine donc nde tozomona dans lupango oyo eza 170 mètres carrés et puis na gauche na biso awa eza na ndako appartement ya une chambre salon cuisine salle de bain donc des appartements déjà ici là mais projet ezalaki pour 6 appartements donc denacé 4 likolo maintenant ndenga likolo des appartements de eza déjà fini donc wa bozomona lupango boko remarquer na droite na biso bozomona bama bende telemi ba barre de fer et telemi donc to recontinuer to relaxa to balukana na sima wana to baluki na sima awa donc lupango etongami bien totiki 1 mètre pour mutu aza na facilité ya ko baluka na sima eza ndako o bauti ko tonga sika biso so to mona ke misala ezali desi na se misala sili mais so tali likolo mona que batio eza esika bomona béton donc c'est ya dalle eza na ba sachet donc to uto longola ba sachet kala mingi te et bat bauti kokota kala mingi te donc ndako oyo etongami pas même 4 mois donc eza ndako moko ya sika et uto tongama pardon pas même 5 mois donc parce que bat bakoti bomoni espace eza na sima pona moi ba création biloko mususu voilà tozomata likolo na premier niveau place ba appartement mususu et salema donc beaucoup remarqué que ba colonne emati et puis awa ba barre de fer zéro bima donc idée ya kotonga 5e appartement eza na ndenge ya sima 5e na 6e appartement eza na ndenge mukongo donc oya koza intéressé plan ya lupango oyo ezali donc pardon plan ya ndako o bange basala awa ezali donc lupango eza na 5 appartements pardon donc 5 appartements 3 appartements il y a 2 chambres et puis 2 appartements il y a une chambre donc ah toi la carte ya chantier likolo ya une chambre oyo awa électricité déjà ekoti donc bomo na basinga yango da balekisi batioterie yango wana blo nyos déjà basali ba plomberie peut déjà basali électricité déjà basali donc awa elo etikali eza crépissage et puis carrelage parce que ba brique ya likolo pona okanga ba likolo wana nyoso to la yango na deuxième appartement a ba brique yango ba brique eze belé tina kata ba chambre donc o eza chantier appartement ya 2 chambres salon cuisine salle de bain et puis to robima libanda o eza porte à cuisine to baluka na ciment pona kolokola kota la pe sur likolo awa espace batikaki pona ba to likolo moi tour na ciment na moi kotanda moi loko ndenge ezala batika espace yango awa donc bato nyango na ba norme moko ya bien et to roluka to kita suna se to laksa libanda to kita na se bomona bama ba barre de fer ezali donc ezali pona projet ya kokule likolo a nyonso o eza place ya portail donc projet ezalaki bomona colonne yango emati mususu ke tout doit place total donc place total na ezalaki prévu que kokule likolo nyonso a ndako moko eza likolo andako ebanda awa et ke iti place ba des appartements ya likolo wana total donc ndako ofu batonga likolo eza na projet ya 2 chambres salon cuisine salle de bain bozomona awa colonne yango yo donc ndako etongamaki na ba colonne ebele ba colonne solide pe bomona barre de 15 au bar de 15 basalaki pona ematati ekoli bandina se ematati likolo voilà barre de fer monsieur côté yango na droite donc awa ezalaki espace ya kokule likolo nyonso awa mais l'homme propose de dispose lupango eza na marché ezo luka mutu oyo akokontinue misala mutu oyo akosilisa misala mais na calcul ya ba appartement oyo tosalaki ya ba appartement oyo eza chantier kuna ba calcul nyonso ezali plan ezali pona ba oyo bakoza intéressé donc wana lupango oyo babandi yango na prix ya $75,000 à discuter na bandeli lupango babandi yango na prix ya $75,000 à discuter donc bandako ba locataire oyo eza wana ebimisaka déjà $300 parce que ba oyo bakotaki wana bakotaki ezalaki chantier bazofuta bambongo eza na mois c'est mai donc 2 chambres afuta 200
et puis une chambre à foot à 100. Donc ça fait $300. Mais ceux qui au sali misala et qui appartement ici, on a déjà au-delà. Donc awa par rapport à commune, toi na commune ya Monga Fula, na quartier Kimberley City, na quartier Kimboala. Donc pour na ba o bayebi au sala magasin Kitambo, ozui mutuka ya pompage, so comme na pompage ozui Kimberley City na se ya so de mouton. Merci beaucoup.